Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bandana Biso. Voilà, bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bisopé par la grâce, on a toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, Kota aimer partager. Ce que Zambala Liboso s'abonner et que ça vraiment bien. Voilà. Les Angababino BBC Mpoï TV. La grande famille, bon week-end, Bino, les autres, samedi le 26 avril. C'est-à-dire que non, moi, avril, et commis déjà, Nasuka, toujours bon, il a toujours une Zambie à Kolobaki. Non, le coup, moi, il y a résurrection, ticket et abisonio sopé, et c'est quoi? Tika la santé nabiso c'est quoi, finance nabiso c'est quoi, ba vie nabiso c'est quoi, donc ba problème nabiso nyonso et ça nini et c'est quoi. Alors beaucoup tana nous tous solo là la grande famille, j'espère que non vous moni titre nanga, vous moni pe photo et miniature nanga. Je sais pas, bon parfois on a le bas toujours que non notre communauté n'a pas un problème, il y a compréhension, communauté n'a pas un problème, il y a réflexion surtout, et mon kilipé il y a vérité, il y a mon kilipé la vérité, alors vérité est comme et pas motu insulte, vérité est comme quoi ça, donc le bac non bois qui là et voilà, bino quand des bino beaucoup comprendre mais ça fait très mal il y a le bac. Jusque là, vous comprendre comment est-ce que maman BBC fonctionne. Voilà. Vous savez, la grande famille, ceux qui te causent toujours dans le monde des artistes et comédiens, n'a toujours que non. Moi, année oyo, je vais interpeller les comédiens. Interpeller les comédiens, interpeller les comédiens na réflexion ou encore na savoir na bango ya koloba que non musala bazo sala bazo mériter ba respect bazo mériter ba makambo ebele. Je sais pas hier ezaki vendredi na zaki na prière na pourquoi kozonga na ngaboye ba lien ba commentaire ba nani belé mama BBC kuna bazoloba na commentaire kombo na yo je sais pas kuna wapi na live ce qui a nani ya mama loketo azaki na live lobby et voilà na ba commentaire bazolo ba keno mama bon je naza na ba commentaire presque belé au batindi la kingai après nazo ki na kota ki na Facebook na moni na ba page kane ba kataka effectivement mama loketo azaki na nani na live il paraîtrait que non hier ezaki anniversaire nae. Alors moi je ne savais pas si quoi il est que non a ça la analyse des animes la grande famille bisona na famille libota ou encore na Bellevue télévision tout aussi ça filme na biso ya skinny. Franchement la grande famille je vous dis nga maman BBC ba promotion ou encore promotion na sala na ba film à Bellevue et na beta kapinza et nga mona ba pinza na beta et surtout na pesa pe ba tebele akoloba ke non to qui n'est pas na promotion ça là bien parce que mozali si azalaka na beta kapinza promotion sur nobina loba na kinara na modikolo. Et je dis merci à mon Dieu parce que film à skinny bandeko film à skinny est bêti à niveau moko pas comme possible. Alors toujours douter fort ya koloba ke non ya ngonde kozala meilleur film de l'année ou comment. Et si longtemps que nous tous on a 8 mois les sous et la biso malgré que notre ébi que non makamwa makasi et bandi soko tali film ya nani ya skinny bandeko donc le ba que non ba pay donc total yango
ka biso famille libota te na ba voisin na ba pays mususu etali filme wana et surtout ndenge biso ba mususu oyo na ba mama Esther na opese bambo te surtout ba bon week-end na ebite so il est là ça na tongo na sisa awa na lukaye. Vous comprendre la grande famille. To bete ango to beleli côté santé nani ministère à santé to ke na OMS to keboy to publier surtout ngai na ken na Facebook na partager lien à skini na nemo saranate pour nani ministère à santé et yo kabande que je vous assure que notre ministère à santé à Congo le baka baza batu moko ba incompétent ceux les gens baza batu pinza bazo travailler na conscience nyonso te film il faut bazongo ceux qui travaillent vraiment baza ba compétent film on a ce qu'il faut bazongo et je suis sûr et certaine que non basi batali parce que na ko ki mutu moko lobi que non ba publier qui peut quelques séquences ya film askini badiko eloko epate nga makasi na film askini eza su nini eloko elekeli nga makasi eza 11e épisode 11e épisode ya skini bandeko na jour moko to beti 100k na jour moko o ezalate oyo ezalate bandeko bravo à Belleville bravo na équipe nyonso parce que non na qui na chair de poule là na loba na qui na chair de poule ndeko moko etunga mabe le sebacho kabo ndengeni na biba ozango tchanga kadeni parce que je fais mon travail parce que bino bozo benga batu ba famille liboma mais batu famille liboma ngo bozo benga liboma ba conscience na bango ezo sala la conscience na bango ezo sala la grande famille vous devez comprendre que non place mabeza il faut que le mabeza bomoni mama na biso mama loketo ndenge zawana azo fonctionner mabe alors tu as juste qu'à quoi interpeller vu que non peut-être entourage na épée ils ont aidé été ils ont sungaité peut-être ba makambo oh maman bébé ça lobaka et si kala ba archive quand na YouTube un bon jour la maman moko boy oh lelo peut-être bozo ba maman maman bébé ça na Afrique du Sud ka bon ne bokina nanga mais un jour sous beaucoup ba maman wana lobaka bokanga maloba non na zetu maman na lobaka peut-être ba makambo nga na yaka koloba eza ba makambo moko boya koloba kenon batu o baza tout autour à maman loketo bosunga na flatterie bosunga na flatterie parce que flatterie na c'est ma flatterie musala na ezobeba na c'est ma flatterie azo zanga façon ya ko réfléchir ou encore azo abungi déjà na objectif na yo bota la film ya skini bandeko na ebité tobeti 11e épisode 11e et fin 100K, il fallait ça écoute émission depuis hier mais lobi na lembaki vu que non na kotsa ki déjà émission moko et surtout ba jour sur une église dans à moi kilo ya osala nani émission vu que il faut na se concentrer moki alors na ba sur na zone na okiko ça mais na buka na ki makasi na sala ki na bité na olekisango te il faut na lobela yango parce que on est là pour nous ça, on est là pour la promotion de film. C'est tout le monde qui en parle. C'est tout le monde qui en parle. Lobi nazo ki susu maman moko yekutu na abenga kingaite asalinga audio moko soki ya 20 minutes. Mais moyena chango ezate. Yesikoyo à quel côté il y a des akina maman moko et puis hier j'avais eu au moins deux audios. Bango babenga kingaite. Bango babenga kingaite bango basela kinga de audio mais moi na tchaba audio na bango exacté parce que ça vie privée et voilà bango baza bato YouTube te baza bato internet te c'est juste ka pour na ko conforter pour na ko féliciter belle vie pour na ko faire voir bato te no belle vie aza éducatif azo éduquer penza masse aza vraiment éducatrice ndinga zawana alors ndeko moko abenginga lobi mama BBC yesikoyo eloko est touché na partie o eloko ya se retrouver na kati na film ya skini eza étape mama Marie-Hélène bomoni comportement o maman Marie-Hélène a sali siko ye a epsinga mama BBC ngai muto asala nga bongo propre sœur na nga grande sœur na nga propre na matami kidina ye mikini na tika bana na nga na kini quand ndenge ezalaka nanu ke non mboka mpaya yo ke nanu le temps ozwa papier le temps boye bino mo boye bine makambo eza naza na audio Afrique 25 minutes il y a explication
Donc il y a un film à Skini à se retrouver dans moi maman Marie-Hélène. Alors bi bana na ye basala kinini bana na ye batikala kina kin et pas grande sœur na ye, c'est-à-dire que non et pas maman Kulutu. Siko yé na poto wana mbongo atindaka ya Minerval ya bana atindaka Minerval ya bana ya grande sœur na ye na Minerval ya bana na ye propre. Bilamba atindaka salaka carton ya bana na ye na ya bana ya grande sœur ni propre. Mais bandeko c'est dommage lorsque nous expliquer bino na yoka kina mutema passe na audio non bon na habité na ko solo na ye moko na tout na ye soki na ko ko lance na ko ko tia audio ngo. Attends émission moko na osala ka na journée soki andimi na otuna eso na sisi awa na tchabo yoka ba témoignage toujours ba bazo se retrouver na kati ya film oyo abi mama BBC mbongo na tindaka ya Minerval mbongo na tindaka ya Minerval ya bana nanga na ya bana na ye na zo charge mama BBC na zo biso ke non bana nanga ba baneko ke classe T abane ko futela bana nanga ite mais abaneka ko futela bana na ye. Soki na bengi bopesa nga bana na solo na bango na téléphone azaka kakeno babimi bana na no balingi kotambola mingi bana bazate nzoka bana bazaka na bana bakendaka classe T soki atindi bilamba sali carton na bilamba sala kanini azwaka ba akomaka ba kombo o sapato ya mututel elamba ya mututel déjà akabolaka déjà na ba kombo mais lorsque akokoma kuna ekokoma na Kinshasa grande sœur na ye propre ya mama moko ya papa moko. Grande sœur na ye ya papa moko ya mama moko akozwa babiloko na nyonso apesi bana na ye mais bana ya leki na ye bazola tate soki ezaka kobenga téléphone abenga soba na bana bazala kaka te bana bazala kaka te mais bana na ye bazala akopase kaka bana na ye bandeko bomona pourquoi nazo na ngai maman bébé sozo kaka maman Marie-Hélène Kindoki na film boy oui parce que ce sont des sémences wana nyonso maman Marie-Hélène bana yo sala ba sémences ya sorcellerie. Comment est-ce que kaka nenga naza na petite sœur nanga parce que pas biso baboti biso et pas maman biso toza 2 filles et pas papa biso toza 5. Sikoyo petite sœur nanga ka nenga azawana ata akufi te on ne souhaite pas ou encore à voyager ka nenga histoire de kona biso moi c'est ça ya koloba ke non anatikali na bana ya leki nanga na bana ko faire souffrir bango. Je vous dis non, je pas un cœur. Naza na mutema te. Attends que nos petites sœurs n'ont pas de qui n'est bongo azotini la ngambongo ya bana na azokunda mais non ou éviter peut-être na bana na bazali pambolino ya lobby peut-être les qui n'ont pas zalaté mais bana na ndeba kozwa charge na yo ce que vendre qui na bango bien c'est-à-dire que non film ya Skini ba tout ba se retrouver na kati ya film wana ba histoire vraie maman na etina maman BBC ni na zaboy na jo mususu no bité na benga numéro na sali makasi na ngani so ko benga numéro ya ba voisin nde ba voisin siko na minute wana bana na ye moko propre bazaki basi basilike ni mama bango pourquoi parce que maman na bango a rejeté bango maman bango zotine bango bilamba te maman bango zo futela bango Minerval te bakina resu sous classe te zoka maman sala ka tout maman kuluta ovandela. Tant que la dame, elle a bien réfléchi à Kolobakeno, à benga, peut-être voisin, à bengi voisin, un numéro, n'a pas, ça va banana, et ça, vous avez qu'un n'engagé à la manœuvre pas. Tant que vous avez banana téléphone à voisin, banana façon, bah expliquer maman na bango ba réalité, maman on a simba mutu, a simba mutu, maman bébé c'est non solo na bana bazaki déjà na ba ranking na bana bazaki na ba yininga. Ya koloba keno na futi la kabango classe te na lati sa kabango te donc bana ba expliquer maman na bango histoire tout ba maman ya pas so bazo le kalango et pas maman kulutu na bango. Alors aluka ki peka stratégie mususu ya kosala po ete bana ba zonga vraiment na bena bango ya koloba keno maman tinda kambukungu nzoka maman kulutu nde buta vandelaka. La bonne famille, vous aimez vidéo, vous partagez, s'il vous plaît. Vous aimez vidéo, tina kota na dossier nanga, vous aimez parce que toujours sur le ngana ba ki film ya Skini. Ah bandeko. Non, ngana ko betango penza. Peut-être les lombe, bon moni déjà affiche ce côté, il y a les métrières. On a des choses à film mususu toujours banda. Mais Skini na ndenge na zozo ba pela batu, mais non, laisse tomber.
Maman ne sali que non, a sali nini, a sali nzamba la kate, bana ba iko kende poto. Bana ba kende poto na minito ni na osola na bino. Pona bo bonazana bane nzambe nga Poutine. Non tout na mama wana. Est-ce que na oki ko tia audio na yo bato ba yoka parce que ba témoignage pesa la bien. Ba témoignage. Attendez na oloba vous allez vite comprendre que non, les histoires fondées. Abima na tuni nga mama BBC na tuni sikoyo ta sœur na ki na zande ni boza en bonne collaboration abima mama BBC eloko grande sœur na nga sala bana na ngai donc olimbisa ite na tika ndenge wana e bana na nga bakoma na poto bana bakoma na affection na nga et tout mais na minute à ce que je sache c'est ça que non grande sœur azo lukasko façon ya koye ya ye ko senga nga bolimbisi bat c'est trop tard abi c'est trop tard ma BBC. Dis-toi peut-être que non, nazaki ndi nasi na kufi. Bana na balinga bazala ndenge nini. Bosoko na niveau ya gravité ya situation msusu. Abi maman BBC, peut-être ceux qui nga na kufaka. C'est-à-dire na bana na balinga se retrouver na balabala. Nga envie na pesa mbongo na nga. Est-ce que conseil ni bo pesa ndeko na biso. Niti ce que oza mosambi lokolo bakaka limbisa. Limbisa. La peine à l'obaka limbisa mais la grande famille pardon ils ont ma camp. On est un maman où il y a se retrouvé qui na tableau ya comportement ya maman Marie-Hélène. Toké susuka na makambo maladie. Ndeko moi c'est moi quoi benga non ya benga kingaite c'est comme ça qui audio c'est vraiment. Nazo moi na deux audio. Alobi maman nae na papa nae bakufa. Bakufa ndenge nini ya lobi ke non histoire wana se retrouver na kati ya film. Eza histoire ya papa na ina mama na ye. Donc Dacosta na Linda. Donc yé la fille la dame histoire wana eza histoire ya mama na ina papa na ye. Ndenge nini Dacosta bana kaka kindumba à la fin des comptes a une maladie atikeli Linda. C'est pareil avec elle papa na bango pe azalaki ndumba mata kita et asali nini ake kolokota maladie. Na kolokota maladie wana ayeko tikela mama bango. Ce que vous imaginez, elle m'a donné même ma âge. Elle m'a dit que non, papa n'a eu à Koufa na 35 ans. Vous comprenez? Papa n'a eu à Koufa na 35 ans, maman n'a eu à Koufa na 29 ans. Yes, la dame na minitio, elle a 41 ans. Ce que vous imaginez, Matika qui n'a âge ni. Papa a Koufi na 35 ans. 35 ans d'âge. Maman na ye akufa na 29 ans d'âge. Ce que yé moi na ndenge ba vanda ba tikala ba koli lelo azana poto azana 41 ans. Ce que bota la âge à papa na 35 ans. Eza vraiment eza frère d'âge. Maman na ye même frère d'âge 29 ans. Ce que pourquoi pas topé ça ba témoignage? Pourquoi pas to lobé la film? Pourquoi pas tout témoignage de ça beaucoup quand ça que non et ça même pas confondé n'andenge na zoloba bon comprendre que non ma bébé sur zoloba ça tozu ba appel pas impossible c'est parce que non Poutine ninga zana peut-être audio yamba batunyo sotuté pour peut-être ba féliciter ou bien ba les ba bisaye ba réalité ou encore ba se retrouver dans quatre film wana. La fille à lobby, maman BBC, maman nanga koufana 29 ans. La pauvre, 29 ans. Banekobota la bana lelo ya 29 ans. Elle était fidèle, lokola Linda. Linda, elle était fidèle. Elle dit, mais maman nanga, azo maladie na sima papa na papa nanga. Batika biso bana nike maman BBC au sepelate. Il y a se retrouvé qui na tableau ya Linda na Dacosta. C'est-à-dire que non, papa na bango na maman na bango, papa et la maman maladie. Effectivement, il y a beaucoup de couples lelo. Na yebi na bato mususu bo mibale ba kufa depuis 1900. Mais aujourd'hui ba femme baza 1988. Muto akufi penza bo na maladie, atikeli moi si mais moi si ti lelo aza na maladie, aza vivante et puis na maladie yango, elle fait que prendre les médicaments. Ce que vous avez la film, les temps où vous avez bavardaka et belé na ba commentaire na bino boza kuna kaka maman BBC au juste na sali binoni. Parfois moko faut bolo ba keno maman BBC onana nga il m'arrive des fois bato musu ba benga maman BBC ozo pesa maman loketo na conseil pour ani. Tika ya keneka ninga zo kinina ko bunga. Non.
écoutez la archive awa na YouTube un bon jour parce que oh ngana lobaka pour la maman loketo et ça peut-être l'entourage n'est pas occupé au sungai je nazaki vraiment surprise ya komona na ba page sur Facebook ba kataki live Nathalie Boye mais j'étais déçu soit disant zaki ceux qui live que non a bavardé peut-être na ba fan nae mais Nathalie Boye ba séquence ba kataki mais c'est dommage au ça di live bomona ki ntango na lobaka ke no komona mama loketo bomona ki loketo abuka ki kuna parce que ça na ba page na mona ki na ba page ngana zongi ndako ba 21h na bima ndako vers 17h30 na zongi ndako ba 21h fort possible bono na talaki na live na été pona no ngana okota na live a mutu te so na mona ba nonsense. Moi j'aime apprendre nga linga makambo penze zo le kaboye bongo na ngai baluka bongo na ngai travailler loko ba film à belle vie et balusaka nga bongo penza et moi j'aime ça parce que otali life ngo o ba page bakati ozo benga batu ba tente elle fait que continuer à ko benga batu ba tente ba dessin animé ba longo kuna batu soki ya ba Disney mais moi ça me dépasse et de kelanga star akoki ko se comporter bongo te yango bomo na kanga na yaka ko bakeno bino batu boza pembeni na bozo sunga na eloko moko te. Il faut avoir un charisme, il y a beaucoup de maturité lorsqu'il y a un live. Lorsqu'il y a la sortie médiatique, elle doit avoir beaucoup de maturité tant qu'éducatrice et à masse. Mais dommage, dans ma c'était pas vraiment. I don't know. C'était vraiment ridicule pour nous. Le baka bango ndenge bozala kabino nyonso bozana kitunga moko nde bo sepela kinango mais na muto o muto ezo sala non film oyo ya skini bandeko na ebité bana na biso ya TikTok na ebité boko milanga eza na film nini susu to beta kaka na jour moko to beti 100K na jour moko. Et vous allez vite comprendre que non, plus il y a promotion, plus il y a de l'obéli film, plus de partager, plus il y a plus. Et ça, c'est que non, 11e épisode, il n'y a pas 100 ans à jour. Mais c'est incroyable. Le film a belle vie est allé maka. Mais ce qui est dépassé, on a ça la promotion. Il y a 11e épisode, et puis il y a 1 heure. Et ça qui 11e épisode est fin. La suite est fin. Film en qui na 1 heure et quelques minutes. Mais na jour moko to beti 100K. Na habité les lots qui commis déjà na 107 à 110. Siko ma solo bongo donc to ya nango bino ole bobongisa musala na ba commentaire na moni batu ba selinga tina ba capture ya ba commentaire. Oh kombo mama bébé c'est mama bébé ça kolala te a cause attention na nini o ngala cause attention na life wana. Oh my God. Donc, boza na life na bino, bozo ki ne komatisa komba mama BBC. Par rapport à quoi? Ngana oki ozala boy na oki loba kino na za conseiller à mama bino, elle ne fait que la sourde oreille. Parce que ba biloko ngana loba ke za ba vérité, eza pona bien na ye. Na ka ko détruire yete. Boy bisanga life ya sala ki lobi. Et c'est marié qui même pas d'anniversaire na ye. À refléter à ta image mon côté, il y a kolobakeno, il y a maturité, il y a éducatrice, il y a masse. À quel moment la polémique ma bé, à l'obaboué ma bé, à finir batuba dessin animé ma bé, dis-moi. Namoni batuba kataki ba life. Nana zaki na life te. Tina ba commentaire comment maman bébé ezomata. Ezomata par rapport à quoi? Tension ni ngana kozwa. Parce que ngana zana no muntu moko o j'aime bien réfléchir. Nga place les terre à terre au monde ngati. Nga place terre à terre au monde ngati. Ngata na église place na sami la bayeba ke non. Moi je n'aime pas ba bêtises ya buzoba. Ngana nga place na vandi bo mutu na nge baluka. Bongo na nge baluka que je réfléchisse. Yango au monde nakata na yaka na ba vérité pour na maman abino batu bo kanisa ke non j'insulte. Je n'insulte pas.
est-ce que na bino moko so to bito vanda peza bo mona ki penza maturité ya éducatrice ama se bima ki wana non. Parce que pourquoi pas bino bato oboza pembe na ebo ki ko lakise ba biloko mususu. Oui, elle a voulu peut-être bavarder, elle a voulu peut-être ko enjoy na ba fan na ye, oui. Mais ezaki na manière moko boye o ngo sale ki grande dame. Peut-être éviter d'insulter. Lorsque Zoya olobi que non, dessin animé, mais fois passé dans 5 ans anniversaire il y a SB, n'est-ce pas? A lobela ki bato mususu, botika ko finga, mais naika ko yebisa bino que non, ezaki mascarage. Asalika juste semblant. Parce qu'elle-même, elle insulte. Elle-même, elle insulte. Parce qu'on a zoloba, ah, na fingi, ou bien na lobeli bino kaka vérité. Pas tout la vérité. Na mona ki personnalité te, na mona ki maturité te, na mona ki sagesse. Ah oui, je l'ai dit à haute voix. Ce que tant beaucoup comme na ba commentaire maman BBC aux attention par rapport à quoi? Pour nanga ina mona c'est pitoyable, dit jamais vu. Il y a star, oh, il y a mi bengi déjà. Ceux qui te roulent qui n'ont classé, à comment na star? À comment na star? Mais comment star? Star, il faut aller na level, il faut apprendre ba biloko mususu, okiko zala nango na kati na tant que star. La grande famille, vous aimez vous partager, s'il vous plaît. Aimez partager. Bon et bien. On a répondu là, ah bon. Beaux à la vraie, et que ça l'a bien pour la maman Abino. Et ça bien. Et ça bien. Atika l'agitation. Qu'elle apprenne Babilo comme sous Azozanga. Oui, elle a voulu peut-être bavarder na bafana. Et oui, toboité. À ça qui paye le quoi bien. Mais la manière dont il y a une dignité, une maturité, une qui start. Il fallait dégager sagesse mon boy. C'est quoi ça? Nini? C'est quoi ma chérie? Oh my God. C'est qu'autant on doit y avoir la vérité. Bon, ce sont des insultes. Oh, maman, bébé, ça pose attention. Est-ce que nous avons attention par rapport à quoi dans la life? Nous avons attention à nini? Parce que dans le monde, il y a malongate. Il y a quoi que ça va te non, na qui versas, na qui boy, na qui boy. Non, la grande famille. As star. Je crois qu'on répète toujours. Na bémission na belé na répète kango na bi yaza star. Akoki jamais que ça la publicité il y a versas parce que ba fouti était assis la main. Ce que on a le baboué na fungo la bino. Ils insultent tout. Niveau naie ton dimas a comme star. Tokyo boyangote. A comme star. Mais ce qui le bateau outside de bateau publicité ba mafuta. Eza poani ba fouti a sali promotion mafuta. Mais ma pe versas il faut foutailler parce que bateau ba omona ngo a lancé ça wana bateau ba koluka ngo mais elle n'est pas payée pour ça. Est-ce que vous avez la lèvre wana nazo expliquer bino? Oyo sali publicité oza maman na star. Oya ko sala publicité oya ko lakisa bateau versas. Ya. Salela mutu. Au salaire Versas publicité sans pour autant qu'on soit un cas à Versas. Au salaire la publicité, ce qui a BHK, ce qui a Fendi, ce qui a Nini, il y a forme qui ne coule takawana. Normalement, tant que star, il faut pas foutre à mbongo. Ce qui peut être ça qu'ils ont une nouvelle collection. Il fallait Versas ça y est, bah yo a pèse mbongo do salaire en publicité.
Quand on a foutu ce qui martini, on a ce qui martini cosmétique, ce qui n'y a. Quand on a foutu un bongo, ça les publicités, il y a ma fouta. Versa c'est pas foutu bongo, ça les publicités, à nouveau collection, peut-être il y a sac, ce qui y a sentir. Est-ce qu'elle a lobby ma bé? N'a lobby ma bé? C'est-à-dire que non, elle a un waste time, elle perd son temps. À la télé, elle pas à oyer battre. Pone na zabu ata soki nazo sala life na sala boyini ne ju moko boyeza na kombo na oki ko la kisango te parce que ba foutinga mbongo te il faut l'art comme ça les publicités. Hein, la grande famille aimez partager tout solo là. Aimez partager. Non, mon ébat tout sous c'est quoi? Ce qui vidéo, il y a ce qui papa allait bientôt c'est SB. La grande famille, laissez-moi vous informer maintenant ceci. Beau comprendre ce que je crois l'autre fois dans l'Oba Kiango. Tobanda qui n'a nous a ça la émission chaque jour il y a Koloba Kenon. Pourquoi y est si là azobe banana artiste? Or, elle devait être close na artiste nyonso pour l'avantage à musala na ye. Mais tout comme ici qu'on a raison te yaya. Tout comme ici qu'on a raison. To bana ikolo bango butu lokola moi. Musala na ezobe ba di fait que non, ba artiste ba ko musika na yo. Musala na ezobe ba yaya. Est-ce que ceux qui les loto monde ba artiste ba zongi kuna, est-ce que vous êtes sûr que non, non maman BBC na osani. Na ko mi diembika. Mais non. Ou encore yemoko Poutine ndenge azawana akomi diembika. Mais non. Boîte na bango ya ba artiste. Eza que non, au tourner côté, ozo kangisa, ya fufu, ya sac ya fufu, ya sac ya loso, ya mafuta, ya makala, ya courant, ya ofuta loyer na yo, peut-être ya ofuta la peba na Minerva. Ce que tant beau que non, à cause tension par rapport à quoi? Mais bozong à la émission na biso, bozong à l'émission à maman BBC na bande kolobango. Comment est-ce que yo kotika batuba banda kofinga ba comédien ba collègue no ba comédien? Et si longtemps que no ba comédien wana ba kosunga yo na musala na yo. Yo koki kokoma film ou encore ba comédie au film. O ko jouer yo mon côté ou encore ba tuno bazo finga ba comédien, ba ko jouer te. Alors tu as besoin ba comédien. Si aujourd'hui na moni que no conscience na ye zongi. Mais à la fin des comptes, à comprendre que non, elle devrait avoir, elle devait peut-être causer un comédien sur PV Ninae. Mais non, tout ça, vraiment, tout ça, l'émission encore analyse à Batomaïeli. Oh mon Dieu. Pour la main, mais ce qui l'est peut-être, elle a compris, Yakoloba Keno, Moussala et Bebingaï. Pour la nini, manque à comédien. Mais quelque part, ça tient mando qui n'a pas. Pour avoir courage à Yakoloba Keno, tel et bientôt sur SB, tel bientôt sur SB. Et puis, Azo Salayango, on dirait, donc sans manière, sans maturité. Vous allez vite comprendre que non, elle a maintenant besoin, elle a compris. Elle a compris que non, il faut un artiste. Ce que nous avons attention. Nous attention par rapport à quoi? Et si longtemps que nous avons émission belle, est-ce que tu te rends compte que nous avons bateau baby sur Moussa Katan bazo fin artiste? Ba émission na biso ezate ya. Ba émission na biso ezate. Mais aujourd'hui to moni que non atie mando ki na se. Ami kitisi ya koloba que non, non artiste ba ya. Et on savait ça déjà. Et Bima qui déjà à koloba que non. Oh, ce qui est vrai. Et ça, a ramené à Benda ressources d'artistes parce que na yemoko azaki na tioté. Elle était dans les besoins, il y a artiste. Mais c'est quoi akokota ndengeni, akobanda ndengeni ko kitsa mandoki. Alors il fallait peut-être mutumoko boyepembeni na yango benga ki ce qui est vrai. Nasima ce qui est vrai, azupe courage ya kotanga ba kombo ba tumsusu na ba life, ya ba comédien mususu na ba life. Et ça grâce à nan, et ça grâce à ce qui est vrai. Mais ce qui est là, tout le monde est artiste qui peut jouer dans SB. Moi, je ne pense pas qu'il y ait peut-être na bongo ya bella. Ou encore na peut-être j'ai des scènes ya bella. Mais non. Parce que Bella, c'est une femme où elle a une stratégie et belle à Moussala. Babilo comme sous auto mona kana ba film et auto mona kana ti to moni na skinny. Ce qui obi total la skinny ko banda premier épisode jusqu'à na 11e épisode. Déjà j'ai ya bella.
eza Gia Bella, eza na mutu moko te ke non na Bellevue Télévision, coach moko aye. Non, elle-même elle est coach. Poto sepela na film bo mbala moko mutu amayele neti nga mama BBC na koloba ke non na premier épisode tina 11e épisode ba géniaux sotomoni ba scandale nyo sotomoni eza coaching ya Bella. Parce que lorsque bino bozo na ba coaching wana vous vous dites que non, ceux qui bobengi bango ba koya na ba coaching wana. Non, Bellevue elle est stratège. Et le billet moko tonto dako. Casting ya Bella vraiment ils alaka world. As osali life toboité. Mais il te fallait aux la température moko boya bien à life. Vie que non, musala na yo ekwei makasi. Tu n'as plus de visibilité. Il te fallait peut-être dans life na yo au vendre solo na bande kwe to solo na nanu bien. Famille na nga boye, ceux qui ba ange, ceux qui ba kuiti, ceux qui ba naniana. Tu parles avec eux au fongoli mutema na température moko ya bien. Na maturité moko ya bien. Mais oye na ba fertilité. Dites-moi, tant on a yo est-ce que na fingi? Mais na lobika la vérité. Na lobika la vérité. Ba film ezota les maté. Un jour, vous avez 19 cas. Parce que tu bêtis 19, un jour, 100 cas. Vous avez carouana. Est-ce que vous comprenez de place na maman BBC naza? Mais est-ce que occasion na yata na life wana? Ah mais ma conscience y a fan nae. Il go salé grande dame. Il go salé grande dame na life wana peut-être alina mais peut-être logique moko boy na musala nae à faire voir ba fan nae ba fan banani ba kwiti bino ba kwiti ya web c'est non que non musala ça net et bouger mon mais je vous en supplie ba déco bota ba film voilà et ceux qui que non au supplier bango ba qui ne kota ba film ngo nini ça aussi ça compte. Oh non, on a des commentaires que non, vous ne faites que répéter ba vidéo, il n'y a rien de nouveau là-bas, il y a ce qui est zaté. Donc ba monotonie moko boy na ba film. Ba film ba kotala botala ndenge to utaki kotala film mo o film to zaki na ngweza kini nzambe nanga. L'épisode peleke belé na mutu a Bellevue. Mbala moko skini oyo e bosani sibiso o to utaki kotala dernièrement. Ce to éviter. Ah, biso nyoso famille bota bato musuba mama BBC Skinny eza number 1 film de l'année. Yonga ce qu'on a zebse bino bande ko tozolo bakeno eza film de l'année. Tozana en avril. Tozana encore na 8 mois et c'est tikali. Est-ce que na ba film ou akona écriture à Poutine au kundape sous Skinny te tokozanga ko sala choix ya film de l'année a. Tokozanga ko sala choix ya film de l'année. Mais attendons voir. Biso peut-être famille du bota toko compter toko tala sikoyo ya film de l'année pour nanga toko content à partir à ba vie. Pour Skinny et lengi singai. Oh my god. Un jour to beti 100 cas. Oh my god. Bona banane ba ministre pe la talaki ba ministre a santé ko ya o mes bango nyoso ne to belela ki bango tout batali film à Skinny. Oh yoke loko. Beaucoup ka goût. Et ça qui peut être opportunité, il y a solo la bandeko, bozota la ba film té, bandeko bota la boy. Na minute o na kitisi mandoki, na minute o na zana besoin d'artiste tout, bo mona bango na SB. Asa kitisi mandoki. Muto makasa sa kitisi mandoki. Asa kitisi mandoki. Tant to baneko bele la butuna moi awa. Bazo bebi selo musala. Think en anglais to baka think, pense. Ce qu'on a ma BBC na oleki sango boyete il faut na ko interpeller bino ya ko bakeno nga ya sikezate parce que na bande ko sabe émission ezabo kota na BBC mpo bomona donc na bande ko bakeno ba BBC lo musalo zo comprendre été ba film nezo pesate parce que tu osana manque d'artiste il y a makasi mais ce que lelo ce qui a comprendre maman bino comprendre que non manque d'artiste. Effectivement, tu as non manque d'artistes. Baroki ko zo bango nyoso baki ko jouer kuna to boité. Est-ce que ba ko pesa biso ya que non parce que na minute bino bo vivre na concurrence. Na sina epse ki bino na obi que non ah ouais inspiration za bela. Tant bo weli ça peut-être ya ko ba artiste kuna ba jouer kuna oh na solo na bango te bazonga oui. Mais bo réfléchir ya ko ba que non oh ba sala na Bellevue Télévision ba zo ka coaching. Bellevue a besoin que non pesanga boy
peut-être il y a qui pesa oh il y a pesi ya ye mais belle vie ndenge za na lisu ya kati ya tala kamona ka lobité oh anate pesa nga bo. C'est ça aussi. Ndé loko to komona différence. Ndé loko to komona différence. Ata nga na lobaki yango. Pour moi et kozala sengo ya komona ke non ndenge kitisi mandoki. Pour moi c'est sengo. Ndenge kitisi mandoki à comprendre que Moussala Oyo, nous devons être unis. Moussala Oyo, il faut nous appeler na ba collègues nanga. Ya on a au CCPT ko lobake no bino batona boya bozo seka seka. Lorsque ezalaka einda ka pona ko finga ba banani ba artiste, mais bino no so bozaka y compris. Ya kitisi mandoki bino pe bokomi ko seka seka. Bo sepeli. Bo moni ke no bo sungana te. Bino nyonso bozana kitunga batu o bazo réfléchir te. Mais il fallait que les mères aussi biso touche. Mais hier c'est quoi atie mando qui nase bino pe bolaki simino awa. C'est-à-dire que nos conseils à la raté. Conseils à la raté. Donc bokena na bino ngulu bokei. Film na biso oyo ya skini. 11e épisode suite et fin. Ya bandeko e betis 100K. Na sisa na boza na kota na ki otala. Lelo boy samedi est vu combien? Lelo samedi samedi est vu combien? Hey! Sakana kabino. Dis jamais vu. So boke na ngambu na bino kuna. Boke na ngambu na bino kuna. Ba problème. Ba problème. Et lelo awa ils ont déjà na 2 jours yango ils ont na 107. 107 K. Mais un jour il betaki déjà 100K. Yango na chili bino wana 100K. Ce que vous bisanga. 7e épisode donc tina 7e épisode des UP 100K. 8e épisode je crois ti lelo batu o bake musala te na poto bazela kota la journée mobimba. Donc na oyebate que vous avez ka film de l'année parce que toko choisir ngo ko la na pe na visibilité. Ah oui Ah oui. Premier épisode combien? Premier épisode 117. 117. 117. Vous imaginez, premier épisode 117 et ça fait déjà 3 semaines. Et aux méritocratie. Aux méritocratie. Méritocratie. Après méritocratie, il y a tout à l'heure qui y a nani. Eh, waouh! Premier épisode 161, na 12 jours. Premier épisode ya Skini, et beti 161. Bozolanda, 161 K na 12 jours. Skini, deuxième épisode 116 na 11 jours. Troisième épisode 107 na 10 jours. Skini 4, 107 na 9 jours. Skini 5, et beti 100. Et bêtis 102 na 8 jours. Dites-nous. Épisode 6, Skini. Et bêtis 101 na 7 jours. Skini épisode 7. Et bêtis 100K na 6 jours. Skini épisode 8. Et bêtis 96 5 jours. Sûrement le week-end na lobby dimanche to y a 100. Skini 9e épisode. To bêtis 97 na 4 jours. Et 10e épisode, tu 98 na 3 jours. C'est-à-dire que nous, on a un week-end au nyonso. Et là, tu as 100. Et là, tu as 0-0. Épisode 8e, 9e, na 10e. Ce que tu as comme on a fin. Fin et bêti combien? Fin et bêti 107 na 2 jours. Na 2 jours, en gros, déjà, on a 1 jour, quand tu as 100. Na 1 jour, tu as 100. Vous imaginez. Bon, imaginez, la grande famille, pourquoi pas tout ça maquiller? Pourquoi pas tout le baquet, on est fort? Pourquoi pas que nous te confirmer que famille liboma, mais tous en a conscience, à côté la film ma mère. Au sali life, interpellé Batunayo, pendant que ça 2025. Moussala botala na moni et chité makasi, mais n'a pas besoin ya banani na bino, beaucoup monde ba comédien boui bakoya, banini boui bakoya, botala ba film, voilà oui. Parce que bino eloko moko nga nazo yebisa bino na interpeller bino. Tant bo ndima bo sepela ba artiste bazo ya bo kan so dire que no bo zimba la moko 100K na jour moko. Non. Et dépend pe na écriture.
Et dépend de peine écriture. Parce que nous avons vu aussi Papa Bodo là-bas. Tout le monde dit Papa Bodo. Mais échec. Kaka bino isusu beaucoup mikoloba keno oh Pepe Amélie film Pepe Amélie film siko kaka lelo bobandi isusu Pepe Amélie film bo mona te keno eza bien te plus bozo sala biloko na ba rancune plus bozo sala biloko na mutema mabe bande ko la justice de Dieu yana nzamba bando confondre bino na ba biloko nyo boko fournir ba effort moko boye mais à la fin des comptes beaucoup récolter eloko moko ya bien te bozo la bino bo fongola mitema bofungola mitema nayebisa bino ya solo napesi bino exemple tomoni Papa Bodo na bafilme na bino oui eza mabe te bobenge pepepe ya yenda koma papa mama bino mais filme bino kaka na moni na bakomante pepe yango amedi filme bwendeni etalemi te ce que dites-nous ya peut-être ya baartiste nyonso bootya na se bozobenga bango baya kotourne eza un problème te ya coaching na écriture mpe eza makambo coaching nana neza makambo. Alors ezaki occasion moko. Lorsque vous sala makambo, vous sala makambo na rancune te, vous sala makambo ya mutema pembe. Lorsque vous faites quelque chose ya ko prouver, ya ko sala bo, bande konzamba zali ya ko confondre. Surtout la personne ou peut-être vous okanela atiaka mabolongo na se. Ya ngana lobake no. Boponi Poutine ndenga zawana, nzamba kolongole na sa moyo yo na humiliation te. Jamais. Parce que nous avons salinaï. Vous comprenez? Voilà. Est-ce qu'il y a 3 minutes? Est-ce qu'il y a vraiment 3 minutes? Comme ça, on a clôturé. On a clôturé matière. On a pour le travail qui pinzate. La grande famille, vous s'abonner dans Poichou TV et ça bien. Et voilà quoi. Bande de famille, vous savez, vous que nos maman BBC peut-être on a évité. Ndeko moko komelinga ma bébé soko mika craindre okomika ce qu'on a comprendre te bandeko boko milanga yi na osala nini po bato bazwanga siko na koma na ba commentaire na koma na ba page eza nini au juste parce que moi je n'insulte pas soko tali émission na bien tu vas sentir que non nazo ramener ka juste savoir à bato non ramener juste ka savoir à bato. Parce que les lots tout moni peut-être quand les tout moni les lots mama loketo n'engeka ache mando kinase mais moi nabeti maboko malgré balobaka que non trop tard ezala raté mais nabeti maboko du fait que non du moins na travailla na loba yango ya ko mama ndengo zawana obebisa nde musala batu na yo bazofinga ba artiste baosa nini bazobebisela yo musala. Réfléchis, telemela batu oyo pour na musala na yo. Voilà les moments oyo ya eko comprendre que non, elle devait avoir tous ces artistes pembeni na ye. Parce que nga mama BBC na koyoka mutema mpasi ya nini parce que na banayi ko ya ko interpeller ye pour na yango. Alors ceux qui les doit chez ma manduki na se ami kitisi azana besoin d'artiste ba ya ipana ye. Mais bravo à elle. Elle a au moins compris. Elle a au moins compris. Parce que bon va naie na artiste o azozo basala bokoma ba film ya bien ba film étalema ce que au sala ngona concurrence ce que au sala ngona matalana eza échec ce que tant on a lobby bon na lobby mabe na interpeller ka bino ya koloba keno bo sala ngona ndenge ya bien parce que ce que bo sala ngona ndenge ya makaneli nzamba za boko zo ba retomber nango après bo kanga su bato bandoki. Et na simana beaucoup misu kokabwana parce que bosa makamuna eloko nyonso ezalaka ya désordre bokaba ezalaka ya eloko ya kana nturuba eloko ezalaka na désordre ou encore mésentente suka nango ezalaka bato bakabwanaka. Alors c'est moi ça la grande famille, je vous aime énormément vraiment. Bato botin de la mama BBC na commentaire kuna kaka mama BBC na sali surtout BBC wana auzo attention nos attention na. Par contre na sepeli pour na banayi ko belela ya koloba keno mama c'est la mutu tu as besoin des artistes c'est la mutu ce qui les lois ça les mutu mais bravo à elle ngana sepeli esengonanga parce que maloba onga na lobaka peut-être bato musupe ba finga kanga ne loko wana mais lelo yango ekokisa mikeno akitisi mandoki aba komi oluka ba artiste. Ce que ma belle n'est pas sali. Attention ni au salanga. Mais na koloba kaka nzambe merci Seigneur parce que makambo na banayi koloba aujourd'hui du moins elle a accepté, elle a compris que non, azana besoin d'artiste.
Voilà la grande famille, bon week-end à Binonyoso, je vous aime, la bande de banani message, voilà, je vous aime beaucoup, surtout bon week-end, na Binonyoso, les autres les 26, on peut fêter anniversaire, joyeux anniversaire na Bino, aussi ça peut moi avril, moi la résurrection, il y a Yesu Masi na biso, nyonso c'est quoi tant ka moi ezokanga mabwe, nyonso pe c'est quoi. C'est quoi. Je vous aime bien. Gros bisous surtout na Poutine de l'écriture comme je l'aime cette dame. Oh non. Gros bisous na Poutine. Gros bisous. Nous allons continuer toujours à inspirer et surtout nous allons passer ma casse. Nous allons vraiment bomber. Na c'est mal. Dans la carte makila nous allons bomber la bisoye comme d'habitude et voilà quoi. Na artiste nyonso oyo azo tambola na e azo tambola na Poutine au penza bazo croire na ba capacité à Belleville vraiment nzamba batela bango acha ba compréhension incompréhension musika na bango bongo te parce que ici on doit être unis bandeko bolenga te ya koloba ke non so bomoni ki nani mutu moko bwazai ko to akekuna iloko izate Poutine aza bisous là-bas bon week-end. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.